To boy te ke biso nyos toza bato tozo pesa ba conseil. Oui, kanda muta mukolo. Oui, muta o regretter. Mukolo. Yaza lité ya kanda me ngabe na énervé nga pesa nga na kanda ya solo siko ya ndenga lité ya kanda te. Voilà. Alors ba petit mo faut éduquer pe moi dembata moi boy. Arrête, Mouta, oh, il y a rien de bon. Restez ça là. Mentalité Misunga, Oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, Oyo Bake, et il y a une idéologie à Sika. Donc, soki papa to maman avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique Misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke babali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na Mentalité Misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na Mentalité Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York Misunga, ta santé, c'est ta vie. alors na clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate namonaki défaut moko asalaki na corriger étant que frère c'est nos petits frères boete Biso de Talamuta. Moni Denis Lessa a pardonné qui moi muke et que n'a on a nga pe na ko pardonner pour nga pe na comédien mais a touché qui point moko boy na ko et na nga ezai bena lo wa supporter Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a J'ai donné mon conduit. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosaka
sakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda ko sepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende mutakonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani Chez Djonga de. Alolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, o bengi na ba numéro oyo. Pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soin. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, Bandeko Bolanda Biso, partout à travers le monde. En tout cas, émission Lelo na sala avec beaucoup de difficultés parce que tout est vraiment passé tellement vraiment difficile. Donc on peut si moi boy entre Mbotali Kasu na frère na biso lité ya Kanda. Tout kutana quelque part. Mais ezala ki opesi mbambo boyi boyebi kaka biso na monde ba star tokendaka pe bokutani msu kopi mo boye babengisi oyo boye babengisi oyo esalaka mwa ba retrouvailles wana na ebité soki ba problème nini oyo ezalaka entre Mbotali Kasu na lité ya Kanda na ebité mais tokoyoka mwa explication claire o kulutu na biso Mbotali Kasu akopesa biso par rapport ya conflit wana mais mama masolo ba sujet ko beta eza ebele en tout cas na pesi merci mingi na deka o to benga Dadika Songo deka oye na ba projet ya bien motema ya mama Olga Mbenza Danika Songo motema ya mama Olga Mbenza abatelaka Danika Songo lokola liki patelaka lokola liki donc mukumbi maki voilà donc Danika Songo ba idéologie za nango nzamba cha loboko parce que yango nde tamsaka mboka voilà développement mboka ezalaka na l'état te ezalaka na ba peuple pe ba contribuer à développement mboka soki ba pays anglophone ebele okuta ba population ba s'investissa ebele na mboka voire même ba misu ba sala ba makadam to benga ba prince ba misu ba sala donc l'état est autorisaka mwana mboka sala eloko chata péage na yo eza na bato ba sala pe banzela ba cha ba péage azo récupérer mbongo ne tina barrière petit fils donc existaka donc Danika Songo bel homme mais plein des initiatives et puis tête kuba non ana tête kuba en plus va idée na épée biso ba congolais to ko apuyango parce que ça va idée moko très bien en tout cas mais nazana imera bien te na épée so imere ko non mbuta na lingi bato ba landa biso vraiment to ebike mwambutu mbuto ezalaki entre yo na ndeko na biso lité ya Kanda pe aza artiste comédien oyo pe abandi musala na ye baza ba artiste ba epe sima na bino yango na sengaki ye azala na mwa respect bino boza ba kulutu bino boza ba icône oyo ya kuta na monde oyo na sengaki vraiment mwa respect zala beaucoup plus même mbutanga bato babengi nga ebele baolanda image moko na les news des stars image panzani na internet bon ngalo bango grand frère nanga pe soki loko moko yesi grand frère nanga na ko zaper yango te parce que ezaka makambo ye na internet to moni image moko bazola kisabiso kokwa rafati na film moko ya métis bato ya internet balingi ba récupérer lisolango bakomisa yango neti base moko boye botala grand frère aken pia na ndenge azofina mwasa métis mabele mais soki kotala pe ya majorité bato bo commenter emso ba vidéo na ba téléphone na bino botondi na ba délire wana plein po saki moto ana ba délire asaka na ba bolingo na ya salaka ngaka nsaki ba benga ngande ba publier ya no emso mutakala OK afina na mwasi ya métis mabele Mbotali Kasu na monaki yo pose bazali ko benga yo esala ki okoma makambo ya bongo surtout ko sala ngone ti ba analyse
bolimbisanga na bandaki sa opesa bino mbote napesi ba internaute nyonso mbote place bozolanda biso ndenge tomesana tosi tolobanga ke we koma famille eza monene trop talaka kozala na famille na monde entier esalaka plaisir parce que oyo apesa conseil oyo apesa critique oyo boswana oyo boseka oyo bosala boye en tout cas esalanga plaisir ko se retrouver na famille na biso ba internaute nayebi te soki tokufi soki na lola to na lufelu to na lola bongana oke lola mpo naza na prophète Emmanuel Ndodi nayebi te soki tokekuta internet kuna soki continue wana tokoma internaute paradisiaque en tout cas prophète Emmanuel Ndodi oyo tokenda kotala na ye papa Kelani patriarche akosakana te na makambo ya bapaster vraiment bon aza patriarche ya baeglise presque ya réveil ya Congo awa donc botala émission tosalaki ya descente ekota lobi je crois oyo tokenda kovisite papa Kelani prophète Emmanuel Ndodi amemela ye mpena ngomba mobimba aza kotambola ya giba 4 ntaba enveloppe ekuba ya jete enveloppe ya béton ya kimbombi ya giba donc papa Kelani apamboli biso tu donc na minito nde toza boye toza na esengo donc prophète Emmanuel Ndodi zenga mambo umela et puis napesi mbote na Bita Kisombe mama Lokumu mwasi ya vie na biso Caps Kapangala l'homme à la Rolls napesi ye bambote ya trop ser nanga nga moto abenga nga na makambo Liz Leader Miss Diaspora canadienne ye moto abenga nga mbuta namoni video moko ya grand frère Ken Marie-Laure kuta saelango direct et inde awa na poto et puis nga na yako comprendre ndeni kaza grand frère na yo mpona namona Koko Arafat te natali mo ta tokenda no na piscine ntango ozalaka omona bafille tokutana bango na piscine ndenge osepelaka na nature ndenge okangaka bafoto sourire obimisaka na soki neti fille moko aplonge pembeni na yo ntango okosaka neti ozolakisa nage moni ndenge ozalaka na sourire moko obimisaka wana donc ozwa yango sérieux vraiment siko nayebelaki a partir ya sourire wana oyo famille bakene mais à voir la vidéo en regardant la vidéo na moni place aza nuité donc azosaneka moi délire na ye et je parie fort que yete mta publier image wana je parie fort que ezaka ndenge batelefone ezaka ekepa moninga ekepa boye eke gauche droite moninga amoni yango intéressant à publier bon déjà tomonaka baimage ya basud-africaine baza na bagroupe folklorique na bango ebele bazalaka na bango na soutien te donc mabele eza na ngutu donc eza na ngutu donc normal kaka parce que epuis aza na mabele ya bien ekwea te société te ti rasor parce que babel zango bandaki epa rebo ekoma ba commentaire tout ça so bazui image grand frère azosaka na mwana mwa métis soki ya poto balingi bakomisa yango kaka likambo kaka ya monene kaka bon nga nazokota na délire wana te parce que natalaka chaque jour bavideo ya basud-africaine bazalaka vingtaine trentaine quarantaine bazobina bacouvrir ka awa mabele mpena yango moko mpena ndinde ndende tingini nde danso tobwaka na seleo donc namoni condamnation place wana te et puis le geste c'est lui qui a fait mais ezaki perso ezaki vidéo populaire te donc batriqué mais le roi batriqué ngai eloko nazoloba nde naobendaka passe nani grand frère moko azalaka na Londres asalaka mpe makambo ya presse ye nde kaka naobende matoi parce que ndenge asiemisi yango bayebi azalaka chauffeur ya bus boye pare kutu mokongo ekufa déjà mokongo ebeba bon atokoseka ye te parce que toza mikolo toza mpe na respect ya bato eza référence kaka ke akoma kobelabela ye nde moto apublie ye atieli yango commentaire makasi to tandis que baélément ya kosalela bacommentaire ebele eza nango ebele salon jogo salon inter ya Londres wana mais alobeli yango te vie na biso moko aza na Londres wana autaki obala mwasi azalaki na bana ne ya mikolo
vie na biso wana koma kobima na bana ya mwasi na ya bali eza actualité oyo ezodomine Londres mais vie wana atikali kosalela yango émission te émission amoni kaka asala botala grand frère ya Ken pia na ndenge azofina mwasi est-ce que wana vraiment eza actualité grand frère na ope lo ne sali moi rêve sourire apesaki wana oui kazaki sérieux avec sourire mais rebo pas l'accès autant tomba bilamba la kisi na belle c'est rien bon en tout cas ngana minimiser na parce que mabele eza na ndenge na biso africain eza lokumu ya mwasi oyo aza na moseka lokumu na ebite mwasi ngo so aza africaine to aza étrangère na ebite to aza européenne mais pas na biso africain mabele pena esala na ngo eloko pena te la preuve basi na biso ebele ya Congo to ya Afrique tant bazala kaza na mwana bébé ba melisaka bango même tina bus tina train ti partout tout monde na biso melisa biso mabele amso na miso bato bafani na ba mabele ekipaka te mabele jamais ba melisa mwana ya bébé ya kobatama ba melisa ngo partout na ba bus même na avion partout ba melisa donc to mekana ko minimiser dossier ngo to banaliser ngo ezana ngelo mote pesi vera sija bien parce que ba mama ba bota biso ba melisa ka biso mabele en plein air ezaka lisola kobata mate donc libele c'est rien mwana mobali atikaka libele te mais ape makande ayaka kozongela ngo après mutalikasu tokota na sujet oyo tomoni yona ndeko na biso lite ya kanda bokoma na niveau ti ya kosimba na pena na nzoto koswana problème nini ozana ngo sona baleki na babimi lelo non eza problème moko te ezalaki wana parce que nga na tumboli ete d'ailleurs nga na tumbola batu te donc dans ma logique nga na zara na linga regarder bande pendant que yozo interviewé biso namonaki défaut moko asalaki na corriger étant que frère c'est nos petits frères boete après namoni à répondre nga mais moi insolemment na ndenge kaka ke on dirait tosala ba blague nga namonaki yango eza normal te comment émission wana oh ya botuta mino mba mwana kotsa ngo ezate parce que ngabi mamwa bizarre bamona mbuta lite akanda ko bozo koswana kosimba na ya za lite akanda me ngabe na énervé nga pesa nga na kanda ya solo siko ya ndenga lite akanda te voilà alors ba petit mo faut éduquer pe moi dembata moi boye bino ne mtu bolinga ke zala te mais soit bandeli en tout cas on a looké na corriger physiquement parce que bozo la neti nini boza ba problème mo boeza caché le mote il a déconné c'est tout bon courage yana ya rozwa ko banda ko ngelo mbala moko si ko ngana comprendre ki azo comédie to parce que to sala émission mais to calculer to bindenge o contrôler ba 6 na yo kambala mo boye to ko manquer mto respect na plateau non ngana na ele ka gite il faut vraiment po moni Denis Lessa pardonner que moi mke et que na on a ngape na ko pardonner pour ngape na comédien mais a toucha qui point mo boye na ko na ezai bina lo wa support ngandi nga yeba ateke yo pokanga likofi pe nozo luka pe na o calculer angle ya face ya muto mona yango oyo mtu bigisa yango so bigisa kite na ebite so am so ba yuma man na ndenge wana pene ko legate respect eza réciproque et puis respect ba batela rango ka boete franchement mbotalika su bato ka kutupe masolo non masolo neza banaliser parce que yo ya bandi makambo yo lite akanda zalaka nanu te respect à lui il fait un bon boulot il émerge bien. Azomata, félicitations dans tout ce qu'il fait. Azo cartonné na minute au père. Ah oui, hein. Ah oui, Azo cartonné, hein. Azan temps, mais dans tout ça, il y a un respect qui doit régner. Il y a un respect qui doit régner. Ngai. Na Mona Penza, vient en son le roi de la forêt na PC Mbote. Na 2001, tout une atmosphère, tout kita, ya na ba garde ne ba zamba. Biso to ina be mérite longa to ki bato belé to entoura ki vie tozo kita période na bibisi ki buisa mpimpa tozo kita l'escalier vie moko boya bandal jeter les noms abenga bana wera lo wa petit mo ngande to benga ba petite ah petit Noël ya na noir ken na ebite ce présent wera azo se rappeler na lisolo wana na ebisi yo chala kona 90
banga bazwa via na babwaki na escalier ake panzala a debreka ndinga okitela kuna mais faut moi ande wera pexa bango tika au grand frère dans la quartier tika kutu bilo wando bo meka kutu te et puis bino toute distance batutu bazonga bena sima vie siko atika neka babiso basankara lokwa to bapeti kaka to so bapomba te atatika biso pembeni na ye mais vie pas silikaki ake vers vie na ye basolo là voilà abete karaté donc aux la star to aux artiste munene exclure te aux na ba grand frère ya quartier ou ba mon émergence no bien que vient na benga ki moins solamment donc tu ça la ki bien te mais ve mo abomela ki moto voilà des exemples donc ba mikolo bana mike faut ba to sa mikolo pe ba to sa bana mike oui bien respect trop voilà même ta phénomène ngo pe koti trop to mon appelle gaz mawete ana inonsa mbutu gaz mawete akoti ti na biwan place inonsa za yo sala émission to ebite yaki na tension nini na ebite peut-être moni creche swaga moi biloko inonsa beta ina voice wana en tout cas ngabona nzena Robino pa oya wana mais bon eza ba délire à musique mais ngana ebaki ke loko esala mate mais ba délire à musique yango inonsa c'est comme si azo se faire croire que ye akokana nyonso tout ayebisa papi mboma ke falaki otika bongo soki na betaki ye est-ce que ça pena trop sur batike pena gaz mawete pena ya beta gaz mawete bon natalaki moi 2-3 vidéos inonsa olia moi libende libende pe koma nango ko aider mutabunda na mona moi 3-4 moi 2-3 vidéos inonsa azo mema pe moi paga ambassade pe bien na mona Robino ko na mona azo beta dili sac ya box siko sac ya box Robino banda ko beta ngabo na kamwa sac ya box boteza ko beta sac ya box atia na palais boteza ko beta sac ya box kaka Robino ba sac ya ne senga pe artiste za la poire kotala banzota ba inosa ba gaz mawete ba il faut aller franga tela micro na tala vidéo ara ko ko lobate dona bana ko seka na tuni Robino na kene émission o saro sport de sango beta ba confida na saki wana da saki eleke na kilo te na baga ko sa ne sport pardon la bossa ko sa no sport sango beta sans que ko bet dona ebité peut-être arrivera à la boxer mais bon Robino nanga ebi Robino siniaka so ayaki wana po Robino amona soda voilà amona so ayaki wana tukana ebi yali nga bunda pena o gazi ega nga mwana changu to ebi mwana changu titile vala mwana changu alisi baba mwana changu batunios bana changu ikamboma bana changu ikamboma bana changu to ebi bana changu donc era normal ko komisa bana changu te bato ba compte à rendre et bien te donc ezana o maloba il fallait souke la gana maloba aya na ba argument solide o ego sala ke na misu ya ba internaute to ba fan et bi c'est grand voilà biso bafinga biso situnga bafinga nga trop voilà ngai kutu so na koti na photo ya mutu ba commentaire ba détracteur ya mingi mbuta vilain tani nga besi photo ya bato wana ngoma nga na komele ba kombo 4 na C bon intel ah ça bongo te ba bo muta stopé après na côté na profil na bibisi les photos ngabo pe na zongi les photos bongo yo moko soki produit te biso zo courage pa ola ba movate te to mitika kaka boye mbuta c'est comme si ba artiste musicien na biso nyonso pe na mona bazoye ko la pe ki pomba parce que kota la pe fali ba mabende mso azo mema na ezo ya kilo nzoto na ete mozo mona forcer kaka memi kaka fali c'est comme si sport net ezo simba et puis malgré au moins ma bendo tondima te ke fali un jour akotombola mais azotombola kaka bra payé zomona brad en tout cas air moko sport et nini art surtout auto salara ya kobina ya kodenda ba énergie tout ça et c'est marié ekendaka bien ekendaka bien so osala pe sport et puis epesaka forme omoni babiso totika balibende totika basport mabumu ye minene ta ekomi mwa désordre eza pe bien te normalement soki na continuaki scène ke nazobeta tout le temps na répéter tout le temps na obimisa biloko
peut-être contrôle la taille ekoka kozala et le wana obimisa te na osala pe clip te na obeta pena ba concert vraiment te ba rap eza pena te yango taille air mo ezobeba beba mo eza pe bien vraiment te tobi ke ba musicien na biso kala mingi pe bazala ba ventre ba nini tobi ke na mikili pe ba musicien pa ba ventre bazali mais na beauté à art na ndenge to binaka na ndenge to pesa yango elengi tata on a bina ba clip a position de tir na sauf qui peut bato ba sepela bien na no lata libumu mais na gina moi simplicité moko boye makasi pena konda mutu faza nango alors munene pe boye je regrette un peu na yebi ke bato ba edanga trop kotindela nga ba biloko olala boye Angel Muswahili soka bengi Ken muta zawana muta melaka ma ya moto zwaka citro Angel tika na yo ba yebisanga biloko na lemba ko vana be Jean David ki ambote lo wali ngotina ba veste ba Coca-Cola lo wali ngotina ba veste croisé oyebi ke na ngo seti mena na lata ngote ya solo po na mega ko kanga croisé sugelia herbo na tella na yebisi madame na palais zela ta na okonda na olata ngo yepa zela na konda e ya kagate donc bato yebisinga ba méthode belé ba Clarisse Tanga Muyembi motema Gilenga Ntsebe donc maman Evers Bell muta fo dimne mut ba conseil wana ezoya tellement trop Hermopé on fait des efforts mais sport est vraiment utile na carrière à star il y a muto à star et ça la rappelle ba fan bien taba mono bonne mine taille bien un peu hein et ça la bien que ba artiste musuto yebi ke ba sala ngo ya nini ya intimidation oui, bien que quoi ça m'a cassé. T'es sur la zone à couloir, ton ascenseur. Moutazade, automatique à bisson bain ascenseur. Au beau il goûte ascenseur tellement. Au bandi quoi chauffer ma coffre. Bah paquet on est au lobelo. Mais ils ont normal. Intimidation peut simba non pas artiste ça va. Mbota. Falinde je le félicite parce que quand il fait ses gym, sa gym et puis quand il fait ses exercices au sentiment azomi pesa. Corps et âme. Et yango pour moni na scène ils ont aidé à la performance tout. Même Mbota côté la internet yango mikolo ils ont tourné quand na ba baisse. Tout le monde a pasteur Denis Lessi à qui répéter héritier. Balobi fala kia sala akoma tina niveau na te ya kota répéter héritier wata tout le monde héritier azo embele banzembo tout ça mais loko epate bato héritier a embi nzembo alifoko du ciel ayembi yango na donc epesi bato gumo ko boye balobi héritier ko sa la pe nzambe lelo pe azo pe ba fan ebele parce que yebi pena ko yemba banzembo nzambe makasi yo akotala ki visite à Denis Lesiane lobela ki okoma na sepela ki parce que ba bon abso ba Satan et ça la qui bien mon botika pe au film à pasteur Denis Lesa après cet exemple mo ya bien est-ce que bi que azape prophète est-ce qu'on a prophétisé les cas ba frère ba yemba en église to ba diacre na ye to ba ndimi na ye aussi ba ndimela Yesu en toute forme non faut qu'on landa ba âme partout qui te dit que Rita Sambela raté oui bien yembela ki nzembo na bato asutuki oui bien que pesi bato chair de poule mais azaka chanteur hein mais papa il va se bien mais c'est le chanteur pamba dans musique elle a accepté que quand muto ayemba la première fois dans l'équipe bato deuxième fois non ayemba po héritier a prouvé sur le contraire héritier ayemba likolo hein ayemba mingi voix moi likolo mais abongisi su nzembo yango voilà abongisa yango su nga una komona pona nga ndenge tatana kuza sala réédition ya cover ya Nzema Marie Misambo hérité par ça ne cover na voilà parce qu'il n'est pas exclu aza Satantin allez voir parler aussi au comprendre que héritier ebili lo banzambe voilà ba minimizara biso parce que c'est le Denis Lesi pe ba versement vous Denis sabi héritier wa roya comme pasteur ah bon télé bandimi devait azo baser kala bandimi pour le koto kala yo et puis na babi na suka va kende liboka pasteur Denis Lesi to chaque héritier na mopende kwani wala ta héritier mi yo kena la yo ngara zo landa yo ga beti boy tango li héritier nga landa la yo ga en fona mela moi copa vert vara kende badu un peu d'alcool pour l'estomac voilà non mais il y a une bonne chose et ça la complexe voilà il y a trop de complexes dans ma nzambe mon prophète Emmanuel Dodi musali monene nzambe mais tala ndinga ya mbaka biso na ba Roger Ngando tala ndinga ya mbaka bandeko tu voilà oyo nyonso bato ba po na yeba te bato ba kabula ngweza bato kaka nzamba kabula ba kante oyo muta nzambe oyo muta satana non nzamba ezana ba misu bazo vivre plus
na physique boy na hypocrisie na intérieur na bango baza vrai te voilà vous comprendre mais wana nzambe mo kam tayebi parce qu'on est juge point voilà Mbutalikasu tozokende parce que tokendaki visite moko ngana yo je pense yango nde ba image tokotika po émission esila tokenda otala ndeko na biso deka po tobenga na kombo Danika Songo motema ya Olga Mbenza full option mwasi ya kitoko na kati ya ba state ti bazobenga Olga Mbenza full option il faut otala pe Olga Mbenza ngo azana ana tayi makasi papa full option na bazoloba wana eza ya kofonde te ngana tali fota Olga Mbenza nalobi eloko te na konsolika Olga Mbenza ngo aza mystique na cheka voilà alors non kochango na suka te Deka eloko asali eza tellement riche que okotisa ngo nano apres tozonga kande toloba boye tosenga lézard tosenga whisky whisky molasso whisky molasso en tout cas il est déclaré molasso ouvertement publiquement alors tindela biso image à Deka comme ça tu as commentaire après merci beaucoup whisky wishia tia image c'est Poli Lumumba RDC Monde Adel Djogo ba sepela en direct merci bana poto bandeko bolanda biso monde entier balobi to remercier mingi bandeko bazosala makambo eko faire avancer monde makambo eko faire avancer RDC na biso bato bana ba idée bien en tout cas il faut qu'on encourager bango toye kotala président ya fondation Deka Innovatique voilà Deka Innovatique eza initiative ya Deka voilà donc ezo lobela sur réchauffement climatique parce que ken oyebi biso surtout to ba victime nango voilà tellement que tozo respecter pendant ndenge ya ko utiliser moto te donc ba façon na biso ko salela on pollue trop la nature donc eloko wana ezo causer ezo ke no bebisaka planète sans que soto eza makambo ya betela c'était parce que air planète zozoka bapota ezaneti tobebisa avenir ya bano bakoya lobi bakokololo o bakoya lobi en principe bato babebisi déjà venir eza bao baya liboso na biso parce que sans koyeba ba utiliser ba biloko wana nzoka yango nde mutezo causer parce que wana eza ba gaz à effet de serre yango nde mutezo causer presque ba réchauffement climatique kotala ba mulungi biso toza ba victime voilà ya makambo yo bato babandaki kosala depuis ba mbula welekileki na biso pe to kolisa yango lisusu ezokende kaka kodete kozi nango c'est comme si ezozala neti bave na biso akala baloba mais bamoyi ya boye kala tozalaki omona yango te bamilunge ya boye bamaladi oyo lelo ekoti surtout mingi na Afrique eza bachangement kaka ya changement ya climat parce que changement climat oyo eye pamba boye te eye à cause ya bato nde bacause yango alors pour na plus ample d'explication toye awa tokutana na ye moko Deka awa azali munene mpe eza samedi prochain le 10 donc samedi prochain alors peut-être ye nakopesa biso explication moko claire oyo samedi wana le 10 ezala wapi na Hôtel Malebo à Kitambo. Mais est-ce que idée au président de Kazui ya olongo États-Unis a yeti awa parce que za makambo esenga ba moyen belé est-ce que kokoka yango toye ba mpana yemoko mais il faut qu'on s'engape à appuyer le gouvernement parce que il faut que ça la partenariat sans partenariat au salon mon salon on a ndenge volonté pe na yozo lingelate même ba grand joueur ba na ba partenaire même ba grand politicien ba za na ba partenaire makambu tout ça la monde pour marcher bien il faut za na ba partenaire atoza mayele kolega ba tout même Bill Gates a ba partenaire mais Mbutalikasu Tokuta na président Deka déjà yeyo. Buta, what's up? I'm fine. En tout cas, et ça linga bien. Bonjour président. Non, c'est anglais. Non, kota te. You can try. There's no problem. You can try. En tout cas, toso la masolo ezo senga toza la moi poser, tosa mbouye moi mingite. Président Kimia. Kimia ezali papa, merci na sepeli na bidon et ça na Congo à l'aise te na sepeli mboka bien que chaleur mais ça va parce que bino so bo uti poto boye Congo
bamitu paso biso tomonaka ebele moko ya mbuyaka bino mitu mais après tout toza nano bakino avant tobotami tokoli awa wana eza mboka bapaya mais toza nano bato mama na biso. Une question en passant. Ndenge outi na États-Unis boza pe na bamoi na bino. Différence nini o constater aba moi ya bino kuna na ndenge komi awa pa na biso parce que biso to mesani déjà bien que zo frapper biso mais différence au monde eza ndenge. Bon, surtout vraiment elo onde yango na penande masolo oyo to ko beta na bandeko awa na ba conférence auto organisée dans le sens que ils ont des troubles climatiques. Au moni so remarqué kala ba moyo ezali localisaki ndengona te au fur et à mesure ba couche de zone les autres toboka climat ezo beba au fur et à mesure donc tous on a un problème très sérieux sur le réchauffement climatique. Cause ya toboka ba climat. Pardon mon frère. Tu as dit que climat baby. Tu as dit que mingi ezara pollution mutu ezana cause ya sa climat. Mais biso atona ba usine beleta ndenge bena bino bozala rango. Mais comment kuna bozo sentir climat ya réchauffement makasi teneti biso? Non, kuna pesa makasi. Ba trouble climatique eza makasi. Au moment dans les États-Unis par exemple, biso za na Tennessee na Nashville. Eza ville moko neige ezala mingi te. Mais neti ya néo neige ko yaki ebele. Ba cause na weza ba cause ba trouble climatique. Donc climat ezo affecté partout dans le monde. Biso tozo pollué mingi aux États-Unis na ba Chine wana. Au monde ba usine eza mingi yes mais ata on a qui ça. Vous avez un problème climatique à Makasi. Parce que tous les exemples au monde de la ville à Kin, nous avons à peu près dans les 24 communes, nous avons à peu près 150 maléois. Maléwa, ce sont des restaurants modernes, communément appelés les Maléwa, à chaque de nos communes. Bon, Maléwa, nous sommes à l'année. Bakoni, la Makala. Aux hommes, on a un niveau de pollution. Gaz, ou à chaque jour, il faut balamba. Ils ont tout la couche de zone. Oh, il y a solo ana. Oui, ils ont tout la couche de zone. Tout bananon et bandeli. Bakindarana, on a bazamba. Bakatinzete. On a bien en gros deux boisements. Bokatina nous était. Botumbia, on peut la Makala. Milingane mati et tout bol ba couche de zone bo memeli sous ba mama ya ba restaurant ba lambeli sous ba milinge mati sous tout bol sous ba couche de zone donc niveau degré ya moni biso to boulaki to bité la fondation de cas innovatique on doit aussi intervenir à notre niveau on s'est dit il fallait tout organiser et le moko pour na komeka ko lutter dans ce sens là nous allons installer au moins 4000 restaurants dans la ville de Kinshasa. Yes, 4000 restaurants, nous allons utiliser notre énergie. Tout même les bino énergie renouvelable, énergie na biso mo tozo produire des renouvelables, yangonde to ko alimenter on a ba restaurant na biso, tozo travailler na système à microfinance. Ça veut dire que nous allons financer nos mamans qui ont des restaurants, ils vont travailler seulement avec notre énergie. On vous donne l'argent, on vous construit bâtiment moko moderne au salon musala, mais yo aussi l'énergie na biso. Donc c'est ça le problème. Juste pour point de vente non, ils ont point de vente. Raison pour laquelle, pour ne pas beaucoup parler, on a cherché à organiser conférence auto-organisée pour le samedi, qui vient samedi le 10, que tout le monde vienne. On va expliquer aux gens énergie nabiso fonctionnement dans les années. Qu'est-ce que nous allons faire dans l'avenir. Il y a des invités de marque qui vont venir. Ils ont soirée Moroboui, vous allez vraiment VIP. Il y aura moi dîner Moroboui à la carte. Donc voilà, vous êtes tous invités. Voilà, Mbota Azela. Olobi Emilinga oyo ba mama balambela ya bakoni wana ya makala wana. Yango ezokende ko tobola planète. Bongo pona ba meli cigarette ezo mela ma monde entier. Yango peka amelinga ti. Exactement, mais omoni oyo wana na angle na biso toke eza beaucoup plus efficace que o wana. Omoni parce que wana omoni d'abord na bandeli bino ne bandeli. Tant bazo katano banzete eza contre les déforestation. Au monde, biso tozo lité nan objectif na biso so tali na polo na yo. Au monde ba commis des cas innovatifs la lutte contre le réchauffement climatique. Donc tozali ko lutter contre la déforestation. Vous voyez? Donc c'est ça les grands problèmes que nous avons. Donc nous luttons contre la déforestation, il faut tout éviter nanou
Batuba Katabanzete. Et puis toujours reboiser déjà. On est en train de reboiser déjà des forêts. Il y a des documentaires qu'on a montés. On reboise déjà lui là. Boébi village lui là, vers Bas-Congo. Voilà, on reboise déjà de l'autre côté là-bas. Bazo reboiser, banzete à Sika. Toujours l'on a place où katara banzete pour basa la makala. Bicho toujours tcha forêt à Sika. Donc on reboise là-bas. Est-ce que et vous allez vraiment facile parce que bandi ko déboiser les loterres et là on a phénomène et banda avant même biso to botama parce que oyo tout basala wana bino bozo pena temps ya kozongisa yango pena ndenge ezalaka parce que etikala pena vide pratiquement. Bon, au fait tokoki koloba te ke tokozongisa nyonso mais nous allons faire l'essentiel. Ça veut dire que ceux qui consommation à banzete auto est à 100%, tout ça atteint 50%. Tout ça le mieux possible pour tout mais diminuer tôt il y a consommation même à Kinshasa en plein Kinshasa batu bazwa politique on a au katara banzete msou par sentiment msou pour na cause yo lobi on a baba ko sala ba koni bilo rebele bele même la ville banzete ça souvent militaire donc na ba kin et là fait tout ça dans liboso ya ngwana mais le la paix fondation DK et ça na terrain. Est-ce qu'il y a des partenaires qui ont sollicité, vous pensez que moi, l'idée Kinshasa vraiment? D'abord, nous, toujours travailler dans l'alignement avec le chef de l'État. Parce que le président de l'équipe, il y a un programme, d'abord, il y a, je crois, 1000 arbres. On a déjà dans le programme. Nous toujours soutenir les sous-makasi pour accomplir la vision. Nous allons travailler aussi sur Kinshasa. Déjà, à Kinshasa, toujours ça là. Na ba école nyonso to ko passer moi classe il faut aller na nzete mo na kombo na ye donc ken azana nzete mo aloni na kombo ken mbuta azana nzete mo aloni na kombo na ye donc chacun ozala na nzete mo lona na kombo na yo l'essentiel que moi verdir ezonga bien donc est-ce que vous assure que bakambango ekende tina suka parce que to mona batu bayana ba projet bien pe na Congo na timuto mbodi kembe aya a proposé l'État a tongela biso 25 hôpitaux na chaque mboka ya chaque province a cha hôpital moko asengaka bacheleka ba taxité ameko sunga mais to monaka projet wana c'est comme si l'État vraiment boyaka ngo l'État sengaki pena di kembe fa futaka ba taxe makasi est-ce que aussi okutani na ba membre ya gouvernement bosolo le mwa muke? Non, on est dans les bons. On est dans les bons. Au moins, on a une époque, qui m'a une époque, tu as les lotés. Le lot, on a fait béton. Donc, ma réunion, c'est ça bétonné. Voilà. D'ailleurs, au Samba, tout est dans le match à bien. Ça, il démontre sur les Camboloba, il y a 4000 restaurants. À part les restaurants, au monité qui n'a qu'une, à Tamutana, Kourenzo Pelandeni, Tolambara, Makala. On pense que les habitants que idée wana soit ba somba na primo muke mais au lieu d'offrir parce que ba restaurant déjà il a bien offrir 4000 c'est déjà beaucoup parce que na kata kin 4000 restaurants à offrir c'est énorme au Saranate mais ce qu'on a vu quotidienne na biso to utiliser raba makala na ba gaz bato ba utiliser makala ba leke belé ou envisager idée mo te pona biloko bolibo offrir ba restaurant pour na ko saler la population peut profiter dans mais na prix moko raisonnable o que mutu to ko acquérir. Bon, question là est vraiment très important mais on les aménage. Angle on les angle mo aménage. O iso talito ya consommation na ville à Kinshasa 55 sur 100, 55% ils ont consommé ming na ba restaurant wana ménage cause à la 25% et puis ba boulangerie pesali mais tu ko embrasser tout à la fois té vous comprenez hein? Donc yango to lui tout dans secteur ya ba restaurant parce que tout le monde influence ces amakasi to meka ko diminuer to wana et puis nous allons voir avec l'avenir avec notre énergie qu'est-ce que nous allons faire à l'avenir. Donc c'est ça to ebi ko yaki na Kinshasa aux États-Unis okozonga
pesa mokongo eza na équipe mo solide vraiment oyo ekolandela masolo yango ezali esalaka déjà nga kuna ye nanga naza mopaya omoni mais bango basalaka déjà mosala badocumentaire ezali y a beaucoup des histoires qu'on fait voire même na kati toza na eza fondation bien sûr toza mpe na programme ya social tokendaka na baorphelinat bosali don bosensibiliser bana bokende école bosali don bosensibiliser bana neti tout à l'heure toza fokenda bamama yemo kotika mwa bamasque kotika mwa basanitizer et puis voilà quoi, on sensibilise comme ça. Okay. Le travail se fait régulièrement. Même dans mon absence, ça va continuer. Okay. Ça ne dérange pas. Yeah. Merci beaucoup. N'habitez à continuer. Vraiment, trop parler peut tuer. Hein. Okay. Déjà, au lobby, ils ont essentiel. Mon tutoir au capté. Alors, mon aux salariés, aux baksa, il y a des bandes de péco qui n'ont pas. Congolais, peut depuis nous allons côté à Makassi. Pour Congolais, ils appellent les cambo message na facilité comme à passer. Il y a déjà, le roi va ébouer. Nous sommes les agents de départ et à finition, aux banzala. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci, boss. Tu peux se avoir courage, en tout cas. Nous sommes derrière vous. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi. Vous nous accompagner Vision. Il faut bozala. Samedi, pendant bozanga te bozala pour tout Charles Oboko Sikamoro. Vous soutenir Ngaka Tebe, tout soutenir Mboka, tout soutenir Planète, tout soutenir Vision chef de l'État. Voilà. Ok. Alors, tu sais nga bana potonyo surtout. Ozande kona yo azana Kinshasa. TAE ke deka makambo azosala esenga biso pe tochango po kochapo ezakaka totika makambo olambela makala deka soki kozaki na exemple ya mwa bagaza ngo ngolakisa biso pe soki pe ndeko yango aza na restaurant malewa teyaka ye déjà ke azala présent mpo bachanger yango bainove yango quoi oyo eza deka innovatique kozalaki na exemplaire ya biloko bopesa na barestaurant no olingo olakisa so te exemplaire moko mpo toteya bato bien. Bon, de toutes les façons, prochainement. Prochainement. Samedi. Invitation, ils ont une invitation. Nous allons bloquer notre pays. Attends samedi. Parce que tu as na épreuve à l'appui, pièce contre pièce. Naebi magizembe naebi. Naebi yoneotea, naebi. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Bolandi binomo konde tokenda ta la deka. Conférence IP banto annonçango a na elemana donc samedi et kozala vraiment ba ko éclaircir bino o nyoso za ba idée ya kosunga mboka kaka kende toujours liboso samedi le 10 na 13h na Malebo hôtel Malebo bato ba bien weza so comme na magasin kitambo olingo kitane to ke Jean 23 na C1 OK suka na réunion suka na conférence à Bosaganate donc na minute oyo bateau va assister nango va prendre belé parce que 4000 restaurants c'est pas donné à tout le monde hein. Voilà. C'est pas donné à tout le monde, c'est une action vraiment à louer. Donc félicitations à Dani. Donc na CP trop et puis bateau bazo encadré, bateau bazo entouré na ebi keza Mr nani Olivier Mozo. Bazo encadré Olivier Mozo. Mr Kennedy, te Olga Mbenza. Ah ok. En tout cas il est bien encadré à un bateau bateau tchae poa na idéologie wana et puis gouvernement pe ba tchae poa parce que l'eau a bon faut zara na ba partenaire. Donc Danika son félicitations et puis merci à trop. Maman Olga Mbenza batela bisoye azalara vivant parce que biloko boya après ba don ba pesa 4000 restaurants wana. En tout cas na ebi ke mamuso egoya. Depuis on otolanda na interview nyo sele kina voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors to pesa to sengi gouvernement maboko. Voilà, Mr. Kennedy, Olanda biso en direct na State, Mbutalika sur les 30 eza sortie officielle, y album ya bien affilé au PC Mambo Aboyi. Donc est-ce que vous assurez bien affilé ce gars bien album et quand apena terrain nga li alboso kangaki? Je suis sûr et je parie. Et puis je les félicite. Jusque là, on a sali faute. Azara dans le vrai. Donc moi je les félicite parce que l'album Mango est moi 2 ans je crois. Depuis depuis Aliboso Bima. Et puis Oyo il y a 2 volumes. Et là on vient à Sepeli. Dans un producteur mais c'est Simon. Mais c'est Simon à Salama en bébélé. Et quoi arriver même ce mamba convia ya corona ou Sili. A zo pe chance à obeta ta grande salle na poto. Pour musique na et quand tu peux déjà na poto. Ba na poto ba sepel na ba yambie bien. Même ces délires qu'il fait sur Instagram, ils ont côté là-bas. Et puis ba abonné ba zo mata. Félicitations parce que seul
seul lieu, seule place oyo mutako ça la visibilité nae hors musique, à part musique, et en sport, et en commerce, et Mr Kennedy. Non, Deka. Danika Songo. OK. À sa visibilité d'internet. Okay. Yango bato ba ya conférence samedi. Okay. Donc biso to sala ba émission d'internet, bato bazo tala partout. Donc miroir ya koteka lelo, vitrine na malamu ya kotanda biloko. Les internet. Voilà. Donc bina filer l'internet, ça avance et puis ça évolue. Voilà. Et puis na conseiller kaka continuer na attitude azanango, il y a respect, il y a osala bien na batu, il y a osala social nenga za wana tala ko sombela wa musicien mi tout kana propre effort na yo, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc félicitations na bina filer tala guto extrait, il y a concert ya munena betaki na masina, batu bazo yemba na ye elongo, c'est pas donné à tout le monde. Na ebité so batu concert ana masina ana esala ki pena bien. Papa nga eloko esala nga chair de poule. Abandi kaka nzembo boy public comme yema na place. Non, whisky wish ya comme agent cliché na les herbes bébé de la presse. On va tirer soko tuna moi son pendant que tozo loba. Voilà. Mwana ya poto tala flat ya kitoko oyo eche ba condition nyonso pona kopema na elengi nyonso yangoyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI cadre kitoko pona kopema awa soko ye uye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na ba chambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya ba toilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique bachela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia maye bimaka tango nyonso na Flat Hotel Joli Kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya Flat Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato alipanda bosana awa te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie. Oui. Donc on sentit maintenant que micro et public ezo yemba yango ya sale forte. So comme na stade wana, yeba ngo nyo kwa masumo almate. Parce que bateau o ba renyagate souvent. So ay concert. Banda ego yemba, public ezo yemba. Zemba batu yakala. Na yebisio. Azo corriger banzem comme nanga malolaye malola ngedanga comme nanga malo ay mo na voix lola mwana comme nanga malola on est ya yete nzoka jompo imta yemba oyo ka yemba nzemba bozi na kola na kayona tina elengelinga on dirait la reine de Saba yazo corriger bozi sala ya yonde yo beta pe batu ba yembaka sala be succès na ba oya yo moko ngara zwa chance ata ndena abo ifuna chaka muno ponga za na Moniji loza danse na chepe micro boy Moniji loza danse position de tirer bande koto welini ni mwana batu ba zongisi o sentir que bongo ne bien ba mpe tu vimebelo bike yo kanite ya ebele ba ya richeka na falia bo ebele bele zwi chance a yo kana non ebele pena so to bito bando tanga ba liste comme ono conflit à pamba ya to boya batanga ba komba est-ce que single de bato ba koma obet bato wa ko c'est la single makambo ezana ngo single bo c'est l'album oya est-ce que na kala bato ba no bis neti vina se volo ba bisanzemo eluzam na zaiko est-ce que nzema ne bima yango moko face B na face na recto na verso 45 tours oui 45 tours na kala ezaki single
Voilà. Mais bah yo sabino face recto et puis verso. Nzembo mo gaga. Bah tant ba di ba 33 tours ya, ne comment quand même ba nzembo, 4 nzembo, 3 nzembo, 5 nzembo. Tant on peut ba CD et même apport au moins la ba nzembo comme belé. Single les a déjà œuvre. Voilà. Mbuta ndeka to féliciter ba artiste et musicien pour toi qui est nation na suka. Toi besoin ba artiste ba sala musala bien pour baza ba production. Fali pe ba bengse na carnaval à monene. En tout cas, Nazoe Bisso Ken le 28 août 2021, Londres a bougé ma bé. Fallait autobeta ne bandelane. Moi, ba concert est belé, visible et puis plein. Et ça, il peut m'en danger. Voilà. Ba invité Bango. Na ba Davido na ba Yemi Alade na moni bato baza ebele ba Davido ba Patora King Yemi Alade Darkou ba kombo ka bato ya minene Midas de Jagaban Mr Banks Omalay Passalieu Rema Harry Lennox Fali Poupa Femi Kuti Nao Stone Boy en tout cas baza mo ebele ezala ba benga Yem Carnival. Voilà. Yem Carnival. Donc, bateau Carnival, donc, ils ont des carnaval, ils ont des festival. Donc, le 28 août, à Londres. Donc, à Londres, bobo artiste na bino. Na mona pe hérité wata, bato ba déclarer mingi mais boloba na bon match. Na mwanda mais hérité mais boleka on vite fait. Ba to so to nga tsa ba image hérité te na ba commentaire de bato. Tato tiaka. En tout cas, ndé to lo ba boje ko bazo illustrer. Héritier Salagi plein, avait concerné Malamu, et là qui honorable, modéron Timba Mutabeti Bango, et puis Héritier a été bien accueilli. Et là qui c'est que mi ange mi démon, Batouba Yamia on a monté maman, pour Yembi pe banzem na podium. Et ça fierté. Donc Héritier félicitations. Koutou lobby, na monaki ba vidéo mo. Bah ça la bah dédicace à ba CD bah toizo somba ils ont un café musique donc les gars qui très bien même yemo petango ayaki les gars qui très bien en tout cas félicitations à l'artiste et tout ba sali makambu na temps oyo on est ensemble avec vous on vous soutient Gaz Mawete Inos B Gaz Fabulous Rebo Fali Poupa Héritier Watanabe groupe Impair en tout cas bazamo ebele basali sali makambo zaiko langalanga pe ba concert na bango ezobeta partout na ba bar so ebozali présent JB na yebike banzemba na ba concert version concert ezobeta trop net zaiko mais tous la balle de match donc merci. Mais on peut ça merci Boete. Non, bah Veluison Mbata ba Holanda biso Adel Joko ba Serpoli Lumumba. Mitterrand Champagne 3 fois Bayer na Luxembourg. Atali miswa sepeli. Voilà. Mitterrand Champagne ka moko tozana. Mr Kennedy pe. Mr Kennedy, Liz Leader, Miss Diaspora Canada. Bita Kisombe Maman Lo. Bita Kisombe. Biga Nsumbu PDG Biga Nsumbu boss Hotel Club Center Biga Nsumbu na Luanda ouverture na ngweza Kalamingi te je crois tozala pe kuna Clarisse Tanga Muyembi Motema Gilenga Ntsebe Mama Eveas Bell Jean David Kiambote Mokeza Coca-Cola te voilà na fila comme bengo Jean David Kiambote bila file yo Olivier Mbonzo Akawa Famaïla Soun, na monaki vidéo, sili sango rapide, bato bazo zelango nengo bina alwa mdale pilipili, Jean-Félix Chobo, Mouyombe Vantar, Shadrag le grand manager, Kin Express. Kin Express Kalamingi. Shadrag le grand manager, tozo zela Kin Express, très bientôt, bo sepela. Non, Kalate Zoya. J'ai dit Toumba compresseur, en tout cas, Kitoko si la raté. Boss Robert Mouko, 277, ba boîte tonde belé, ti ba kolezi, tous pepele en béto le mauvais, Kelly Kungiston. Donc, en tout cas, bino tout n'appelle sinon ma moto pasta padum petit peu motonan jambe. Il y a Claude Tembe, Monument Poto. En tout cas, robot sana binote honorable Dédé Moupassa. Félicitations vraiment. Nanyo Sozo Sala pour la bana ya Idiofa. Merci Mbouta, merci Eliezer Bébé de la presse, merci Danika Songo Deka. Ba initiative ya Boetolinga Motema Mama Olga Mbenza full option. Olga Mbenza full option. Comment moi qui te connais Mr Kennedy na moi c'est full option na mobali full option. Yoka ba paquet, yoka taille. Voilà, merci. Tosuki wana te monane à la prochaine. En tout cas. Papson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a
bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.